Art et métier, votre magazine de changement. Art et métier, Yabino, Yabiso, Pona Mbongwana, Yamisala. Bakonzi na biso bakipara biso te. Bakipara biso te mais babosani ke non. Technique na biso yango nde ezosala ke non lelo yo monde koma o ezali. Mikanda tozo futa. Je dis bien ba preuve ya paiement ba taxe jamais. Nazanango même année on a auto futango. Ezali. Mais to tikala kozwa lisungi ata mon côté na côté ya gouvernement na biso. Ba service chaque année ezo se multiplier. Oyoka service songolo. Service pakala mais omituni mituna papa. Bane o eleki to yebaka service o te ezalaka bongo to zalaka na ipemeya lelo to bima to koma na papa na ngai bonyo mona ka bakonzi ya mboka na biso tango nyonso batalaka ta bino miso te na domaine na bino ya technique. Journaliste personnellement ngai vraiment esala nga pasi pourquoi bakonzi na biso bakipara biso te mais babosani ke non technique na biso yango nde ezosala ke non lelo yo monde koma o ezali partout je dis bien na ba domaine nyonso technique na biso ezali soki toke na moyen transport technique na biso ezali toke na santé ba appareil nyonso o bazosala wana technique na biso ezali tokende na ba bureau ndenge bavandi wana technique na biso ezali mais kokamwa mikanda tozo futa je dis bien ba preuve ya paiement ba taxe jamais nazanango même année on a auto futango ezali mais to tikala kozwa lisungi ata mon côté na côté ya gouvernement na biso. Et moi je me pose des questions pour quelles raisons yango nde ndenge nazabo soki membre moko ya gouvernement soit mi balemi sato balandi ngai ba mekanan ko bua ka penza misu na côté oyo ya ba technicien pourquoi bozongisa biso sima biso bato sala ke non lelo monde ko évolue mais biso bobuaka biso papier génie kutu eza bien mais ba taxe moyen koloba kutu eza te. Et voilà, moyen kuta kolobezati mikande zo ya tongo pourquoi mettre bienvenue et puis mikanda zo ya talo na talo l'air moko talio moko banda tongo kutu ngelo pe quotidien na poche même document mo reuti na commune $100 $50 $200 mokolo mo pe bakangaka bana na télé na pa ba policier bana ba osala na télé ba eka bakangi bango bakena bango bo infraction ezati et comment pe pasi ko sala na balabala ko kima bambangu pamba donc zo sala na balabala kimi ezati nino ko senga na bakonzi ya mboka na ba passion bozo mona ya kozana ba espace o boko sana musana bino na kimia nyonso. Personnellement eloko na kosenga na bakonzi ya mboka esengeli nanu bakipe biso potangu bango bakokipe biso nde bako comprendre ba difficulté nini o biso to sa nini tozokuta nango akosunga ndenge nini tange yena nazokipe yote ata tobeleli ke no biso pasi soki azokipe yote ndenge nini tiko akozwa pasi non na considération. Eloko ami balenet eloko oyo lobi ya mikanda wana ba service chaque année ezo se multiplier oyoka service songolo service pakala mais omituni mituna papa bane o eleki to yebaka service o te ezalaka bongo to zalaka na ipemeya lelo to bima to koma na papa na ngai oyo mona service énergie papa énergie to futaka déjà snel o te avant ça la raccordement au moni mais tout ça tozo sala l'effort ya kofuta bambongo mais biso sikoyo na côté na ye gouvernement soutien nini o biso tozo zwa lokola avantage net ngai lo seba na ngai oyo nazo belela nazo buaka nazo lela ngonga nyonso nazo former motema na ngai naza ko fongola mais espace ndezo bomanga lelo na boaki susu lo seba ko lobake boya na former net wana za na 11 personnes ta musu ba robi ma 20 so ina bisi bango espace ezate ba koloba nini na kosi. J'ai un problème de l'espace. Ce qui va souminga ka bazui terrain ba pesi ngai. Ndeko na ngai na ebité so yini na kosala maye les ali mais ba difficulté nezo boma biso. Mettre au PC numéro na ya singa et puis au PC ba référence na yo ici kanini batu bakoyi kozwa yo pona misala na bango ya maboko. Au PC ba mbote na batu mibale misato balandio na mokolo mwalelo. Merci ndeko na ngai pour adresse nabiso tozwami na commune ya Nsele précisément na Kinkole tozana Kinkole arena biso babengango RTGA mais batu bazana mwa difficulté dinani mwa bobli
okoloba RTGA yake mwana RVA. Moi je ne parle pas de RVA, je parle de RTGA. D'où ce que obosani RTGA olobika abokisanga na sous les bengo. À partir wana obenga soit otuni na luka télé ya maître bienvenue ou soit à télé kapambo orozwa biso facilement. Numéro de téléphone na biso ezali 082 58 95 514. Numéro de WhatsApp ezali 082 588 74 73. On a un compte Facebook. Oui, compte Facebook ezali. Comment? Na comment bienvenue kapapa atom apa. On a compte Facebook nanga. Soko luki obeti kaka kapapa bienvenue atom oche trait d'union oche apa. Kapapa bienvenue atom apa. Wanande eza compte Facebook ngai. Oui, ngai na beleli ba konzi na biso pe bato nyonso bazana ba moyen ba diaspora mutu akosunga ye. Bocha ngai maboko ndeko nazana kosunga me ba difficulté eza makasi. Vraiment soki bosungi boloni na mabanga te. Wana penza na assuré bino papa Charles Mbuta muntu. Na ebike no yo vani no ka na ngaba otalika ngaba me biso bana nselepe to beleli. Tozapeka bana Kinshasa to bana Congo. Soki osungi biso vraiment kozala pe bien témoignage no pe kozala ka bien. To beleli bande ko nyonso o bazala ba moyen vraiment boko akocha biso maboko de façon que loko to sala eza pona jeunesse lobi bazala batu na kati ya batu. Pona yo mutovani na ndaku maître bienvenue à beleli yo alobi yaka musala ezali akopeso akolakiso musala po lobi okoma utile olieke ovanda osimba machette eza malamu te koloba te ke na Congo misala eza te otelemi otamboli te nga na beleli yo na biyaka na kolakiso musala lobi ozala utile na profiter kopesa mbote pe kokumisa maître nanga o alakisa nga musala na kombo ya Timothée Dibarika po lelo soki naza o naza eza grâce na ye afongola inga na motema nde nakomi o nga naza lelo. Donc esika ozwami nzambe abakisa susu pe mabo moi osala susu de plus en plus na oyo osalaki epai na ngai. Papa Jonas nayebi ke lelo okomi pasteur tozalaki ensemble nzambe azwi yo aélevé okomi pasteur oza toujours pembe nanga kopesa nga ba conseil de façon que musala ekende liboso bambote ebele papa Jonas musali ya nzambe. Pasteur Enoch et pas épé ozwami vraiment na bosani yote. Donc wana bato bazo sake ba pesanga conseil ya bien na kwa ko dérouter te basai na nzambe wana ba conseil na ngai papa Enoch Dibarika esika ozwami nzambe a bakiso su mayele o continuer ko salela ye. Merci vraiment na bino nyonso balandi nanga. Na bosani ingénieur nanga te o azala ngonga nyonso pembe na ngai ingénieur Moussa Bawili donc mayele leka ebele tan nyonso ya musala aza toujours actif de façon que Moussala Batou ezwa moi kokoso songolo pakalati. Merci beaucoup Nasima caméra ezalaki mwana mboka Enoch Mfinda et penenaye tozalaki bongo na président Martino Maka ya groupe Inga haute tension donc beaucoup ba kolanda ba film na bino ya kitoko yo président tango nyonso abetaka mutu po alingarati bato nyonso ba mesana ye bazangelo ya malamu ndenge kaka wa bomesano ngai le Goliath de la presse congolaise route numéro 1 Boma Mata du monde. Art et métier, votre magazine de changement. Art et métier, Yabino, Yabiso, Pona Mbongwana, Yamisala. Bakonzi na biso bakipara biso te. Bakipara biso te mais babosani ke non technique na biso ya ngonde ezosala ke non lelo yo monde koma o ezali. Mikanda tozo futa. Je dis bien ba preuve ya paiement ba taxe jamais. Nazanango même année on a auto futango. Ezali. Mais totikala kozwa lisungi ata mokote na côté ya gouvernement na biso. Ba service chaque année ezo se multiplier. Oyoka service songolo. Service pakala mais omituni mituna papa. Bane o eleki to yebaka service o te ezalaka bongo to zalaka na IPMEA lelo to bima to koma na papa na ngai